nakolela yo tokolemba te tokolemba te ya vika ye tokolela yo ya sembola loboko ye tokolela yo ya yo tiki biso na pasi tokolela yo tokolemba te tokolemba te papa Mundweri tokolela yo papa sembola loboko tokolela yo papa tiki biso na pasi tokolela yo. Non, eza question ya koyoka tozoyokana tokoyoka te na bana njili kwani parce que nga mona naza njilwa naza mwana njili makambo na nga to famille na mutu na njili eza mpona bato nyonso il faut koluka esika moko na stade na fikine ou bien place mosusu oyo bato nyonso mpe bakoki koya et puis sécurité mpe ezala bamosusu bazodute peut-être na njili nga navandaka na njili te ndenge nazoyoka oyo peut-être bazalaka kuna mpe bango mpe bamosusu mpe balobi ah non na babutu wana désordre moko ekozala non conclusion maintenant na ezami te mpo bandeko na biso ya ntango balikaka moto na bango roger na bango bazala na ye kuna oui eza mabe te bato mosusu mpe comme loka descartes bato mosusu mpe biso toza na biso netre ka programme ya matanga ya président ya Mundweri tomoni maman 7e ya bonsoir maman 7e. Bonsoir Nathan. À propos ya réunion ndenge président Masuma lobi bana ya njili bazowelela corps balela moka kuna pona bino etant que président Mundweri azali muto osali na etembele yo pe babi pe quelque part ozaka pe mwa muke mwa ofanda pe na njili oloba ni pona te na vana na njili te na bana osala nde musala na njili tema ilogola président na ngaki na njili yango na bando sa musala kuna na njili donc bon donc passe mingi papa pona ngana olobake papa yende mudaboti ngai parce que na uti dans le néant na yebaki théâtre te na uti na ndaku mundu rabimisinga de le monde mobimbe bangai c'est grâce à lui. Donc voilà. Mais maintenant, nous avons bazowelela corps et la makala njili. Et tant que bino bastable balela bino a parlé du plepe na zo obolo bani ponango. Les camonos basola on a naebi bani konanga njili to bongsa poto vante maramonos kimia ponyo sur les bien. Merci. Merci les gars. Bonjour président. Toujours à propos ya bana njinde bazui décision qui bali l'accord ya président Mundweri. Bana njinde bazolo bali l'accord ya président Mundweri na njide. Et tant que tout le monde est en réunion malgré la personne malobate mais na molo linga ko symbole loko boboye. Olo banini ponango. Bon, primaire est réservé na réunion le rôle limité je préfère pour garder en go. Nous sommes les Bantous. Et ça na voix je me retrouve à la musique so zo kotala muto lingaka. Totalement to sola ni to yokana. Mais de ma part, tout le monde l'aspect que ceux qui ont dit les musiques va foutre le transport. Non, non. Ceux qui ont dit Yoro Kende. Tout le monde a pas conduit Bayaka, Martin Fayulu, Erayaka. Tout le monde a dit Ebembe Papa le président Tshisekedi. Plein de ça, mais qu'on a Martin Fayulu, nous avons ébélé qu'on a. Bah où t'as Misika, mais on a besoin d'intérêt à Bango, mais on a besoin aéroport de Yako le Kandini. Donc, tout le but est que les gens musiques, tout le monde est musique. Tout le monde d'ailleurs, pour nous, il va rouler dans la bonne Angie, les alango normal. Le bien, à autochtone Angie. Quand on a ma bête, les autres tous à la carte, c'est pour moi que les Angie ça va. C'est pour moi que les Galibans ça va. Les autres ne pensent pas que Angie va mobile bazali, va mobile Angie, et le Mundweri, il y aura mobile. Parce qu'on est là, oh ya ye, mutu aza touché. Nous sommes woundés. Donc tout le monde a le rubrique quand vous savez un gilet comme dans mon boulot, tout ça va na changu to yebi. Non non non. Pourquoi on a rubrique quand mon boulot va changu panzi. Merci, merci. C'est un peu ça donc nous on attend au côté arena c'est la côté comité. Est-ce que nous va redécider? Nous serons là pour notre la papa Mundweri. Mais tout le monde a image voilà la musique, oh ya mon boulot non non faut mettre ça de côté. Merci papa. Voilà de continuer mission de moni
Papa Quinky, bonjour papa. Bonjour papa, bino boza bananji, bino nde bolinka matange kene nanji. Pour un intérêt na bino pour balobi dernièrement to te kufila masamba awa bana ya kisensu baloba eke kisensu des autres bimay kuna. De l'autre président na biso Mundweri akufi, bino bi boza kaka parmi abatu bazo contribuer bokenbe kene bembe kene nji. Dabana papa Quinky après na zoni na papa. Ouais, ngaza na hote uma mama na nji, ngaza likamboke. Yotalisa, ba maman et puis ba papa, mais ba un souci à artiste là, c'est-à-dire artiste azalaki très plein, je respecte bien à ba maman tout. Tant on a eu problème, ba maman wana, les ba parce qu'il fait abotami na ndil, akoya te roi biso sukoye na ba ndil koya. Mais abotami akoli wana zana ba activement le groupe ndil, nyonso ndil. Tant on a eu problème non seulement ba artiste kenaye, mais ba partenaire pe ba banda na ekala, bana posa ba la star na ba na voilà qui est un moment de j'espère que Dieu est long ma baisse en côté qui m'est qui est bien toujours compromis na barrage jouer papa si misé go baksani bolo kono ko baksaka ka ndenge leki na ngoti koloba to ya di réunion poto za conclusion pa ba ko la Mundweri azaki mona nzi ma bota mi kuna koli kuna mais tant comme qui artiste comme qui patrimoine national na mboko pona bato nyonso aba bana njili bazoni yakaka ibembele la mananjili zomona côté opé organisation ya ba fa na ba fan ne bebele o amona na télévision suba ko koma na njili te tozo kona te kuna pe na njili na ba mama suba na besoin Mundweri ba kwasi ko tambula te ba ya koto alors to mona teneke ba ko départager yango entre njili ou bien martyr na ou bien fikine tozo baté yango to sa conclusion donc to ye mais comme si aussi conclusion soit amitié d'autres soit dimanche to kuta so nenge président président Massimo de Benda toloba to kuta so dimanche awa to sa conclusion de dimanche to conclusion ça ba kolela. Merci papa nanga voilà to so continuer kaka to moni susu ya Johnny Chaka Lazali tout na moi ba quelques questions ça penza chevauchement et ça ben incompréhension zo sala mais il faut to soit compromis ata to mati likolo na set to soit compromis parce que ata to ke kolela ena donc na martyr déjà bolongola et ça exclu au parmi bato ba sala ba démarche ngana za na kati donc martyr vous allez exclu parce que ba sala ba travaux deuxièmement ba match ko bana le 9 donc ils ont moi passe sur des accords le 15 donc possibilité na toka ils ont moko les africains soit na planète africaine place les munene neto salle de corps na biso soit ngaku na ata ba memi Mundweri na Kasangulu toko kendi parce que Mundweri azaki très cher pa nanga ngana soit place les réunions suka pour sa conclusion ya date na place mais to moni comme si penza conclusion ils ont mis penza penalty non conclusion maintenant ils ont mis pour ba ndeko na biso ya Tchangu baligara moto na bango Roger na bango e bazana ikuna oui eza mabete bato musupe comme le des cartes bato musupe ba biso to na biso net biso to na bureau au côté to mon simbi denge président to suki salobi bazwa ba sécurité ya bato soko eza normal mais on dit que tout le monde a la télévision et la chaîne Congo en tout cas Tchangu eza quartier mo eza trop désordre mutu lokola président Mundweri boko lele pe na Tchangu te après tout il faut penser au nerf na o ya ne ko sana théâtre bon soko ngana lobi ngo ba lobanga na za parti pris donc yo ne mutoza mopandisango yo lobela bango ke non lobela bato balingi nengo wana lobala bango te bande kona biso yanzi tobo ide aza actif na bino mais wana ya Roger mais sikoyo Mundweri est-ce que bazo comprendre kombo wana un grand nom comme ça à mon mokili momba ero bazo lelalai bakama bamasa na ye bazali la poto babise par talelo bakamarade na ye batuna ya boka na Australie bazo benga yo mamoni ya mbalo batozo lela Roger balela Mundweri parce que bamona so to négliger quand bon non to éviter so ba ju sécurité ba to ke to ebinga to sala te to so zela yango to reporter to yo kana to mona ba grand prêtre le kwa na Tchangu le kwa ba ya bwense ba kuna wana ya quartier na biso to boya njili yo to ko likuna te ba to ngala mo ba rumena frikate mingi njili ba tout se bwense to ke ne kuna petit na nga tout se bwense mais vient na biso ya bwense mais c'est ya njili donc ya atala pe malamu aye ba kombo ya petit na ye eza munene donc c'est ça to za biso contre total kaka il faut tokutana na ya bwense na bugumense na bango na biso pe koto yo
biloko ya bato sécurité surtout sécurité babetaka biso na bakana babeta biso na nini ya mbonge pe ya sonam yalaka botokende kuna tokendaka babetaka biso masamba pe batobeta bato nga malheureusement nazangi na voyage. Merci Penda ya sonam masamba bon c'est bon. Tobika yo zakalo na mikila poto tomoni yo na matanga donc oyeka pona matanga ou bien oyaki déjà mais écoutez lui te nayeka pona matanga te nazaki déjà na programme ya koya Kinshasa na apprendre liwa ya président Mundweri na poto na apprendre comme nazaki déjà na programme ya koya yango na lobaki que je ne pouvais pas manquer ya kozala na bobsek quoi yango na mais siko pona décision ndenge bana changu balinga ke bembelela makuna siko bino bolobi nini etanke président Mundweri aza mutu moko fo lele na honneur bo pese honneur oya na ko sala boko loba ni pona ngo ba ko bana sali et au changer na ngwelo côté et changer le côté place de sobarotia to le laye car changer le côté to éviter ba trouble assez akufi to lunga to honorer na mobulute ce qui place on a barotia et ko contenir ba to belé to ke kaka to za na batira imate ke no to lingi parce que nous les artistes to ko ba to lingi place et famille ada na famille na ep so famille ba lobi biso to lingi zala awa non ba famille ba za problème te zande bana quartier ndé mbazo quartier za famille na place à kolelite so bana quartier ba big ba la on en njili to ke njili on se déplace biso eza na minute ezali ebembe na bango eza ya bango eza pe ya biso atozala comme na terrain d'entente. Merci vraiment. Merci. Nakolela yo togolembate ya vikae togolela yo ya sembola lobokwe togolela yo ya yo tiki biso na pasie togolela yo togolembate papa Mundweri togolela yo papa sembola lobokwe togolela yo papa tiki biso na pasie togolela yo togolela yo tokotika te donc tomoni moi to tine ba question ezate mais moi des questions ndenge par rapport ya bana quartier ne bazolinga kaka ke balela président Mundweri na njili bino pe artiste balobi bolela bango place balelaka bango bokoloba ni mpo nango bon wana na koloba boye mama Mundweri azali mwana njili mais aza su mwana njili te akoma international aza partout mutu musu akozala malweka azala besoin akotala ebema Mundweri so babileli baketio na njili kuna bamusu bayebi njili te tokoboya mpe njili te bakolepela njili mpe eza eloko ya monene mais balela ye ata na martyr bakolela ata na fikini biso tokutana wana biso surtout eza mpe mabe te. Merci papa. Merci maman. Voilà tout est la réunion de Bossali mais comme si moi mutu eza moi mukeba na quartier balobi balela président Mundweri na njili ba artiste pe balobi ba personnaire yo kokoloba ni etant que président. Non, mais je crois que les anango problème était si kabatu bazali ba point de vue ezalaka différent mais ezate yango que to comme sango grave et puis biso ndenge to mesana na association na biso en TPC ezala fête ezala liwa to salaka nyonso na ndenge ya démocratie to sangsaka batu pour que to zoba avis eza pona batu nyonso il faut que luka esika moko na stade na fikine ou bien place mususu oyo batu nyonso pe bakoki koya et puis sécurité pe ezala bamusu bazo douter peut-être na njili ngana fana na njili te ndenge nazoyoka o peut-être bazala kuna pe bango pe bamususu pe balobi ah non na babutu wana désordre moko ekozala ou bien ntango bakende kunda bakiti ntango ekotikala wana eske nani akosurveille ntango bato bakomaka loyenge tout ça esali ke tosangisa nyonso wana samedi oyo tozokutana na bourgmestre ya njili tokutana na Yabouins mpo aza très influent mpe na njili mpo tosolola na ye toyoka mpe bavi c'est sur base de cela tokopona esika oyo tokolelela ndeko na biso Mundweri comme il se doit. Mais date c'est ça le 15 kokunda date c'est le 15 samedi tokunda nde dimanche. Merci président. Tokunda ye pe na nécropole. Merci président. Balaki na groupe moko extra théâtre moko biso pe to banda ya jouer wana. Ti bayaki na nouvelle inge groupe wana extra théâtre yaki comme groupe abana njili. Après Nathan Moko nayaki otungisa ye ameminga na nouvelle oyenge pas mettre paille tant to travailler na nouvelle oyenge après
toye kosala liste boy ensemble biso tuna bango. Donc il y avait moi Vieux Mundweri puis Vieux Kisita na Vieux Gaou, ça qui est mouvement liste boy. Et après bon on a solo là na vie na bi bon na lingina voler un peu la propre aile quoi. Il y a que ça là-bas nanga. Mais tous avez toujours une bonne relation, tout garder qui toujours. Les dix soupçons plutôt entre les comédiens naba na ya chang. Donc pour le moment bozo yo kanate pour na place ya ko exposer corps ya Papa Mundweri. Et tant que comédien, bozo penser ni pour nous. Non, eza question ya koyoka toujours kana tokoyoka te na bana njili kwani parce que nga mona za njilwa naza mwana njili makambo nanga to famille na mutu na njili. Donc problème ezali ke tozotala pe peut-être ba paramètre mosusu ye Mundweri ayaki mwana njili mais azalaki quand même international. Na pesa exemple moko neti par exemple yanga. Oui. So le longa na ville ka ndengwana. Bana nji baloba balela na nji. Oui, bon déclaré. Zela. Il faut totalaka, on comprendre par rapport ya niveau ya mutu. Na façon zo peser. Par niveau ya mutu azo peser. On comprendre. Vieux Roger Vika à Koufi, il faut balayer Congo d'abord. Et puis il faut balayer partout au Congolais bazali. Mais au moins il faut tout à la paix. Na banzela na biso bambouteillage. Les arrosala et en plus ce qui te considérait que par exemple batango na martyr tout le monde to yebi histoire ya martyr. Na pèse exemple. Il y a Maman Marie Missam, Atika Bissoir Kofa. Point nini balela gai na masina te. Baki olela ye na martyr. Mais ça na batu na monaka bana ntango ebele ba utaka ntango baka olela sa Marie na ntango. Mais lokola na martyr ba osala ba travaux. Tout le monde que ce qui batie est na fikine et qu'on faciliter mutu nyonso auta boye akokoma facilement na fiki moi na pe anjili et poussani akoza na facilité ya kopusa na wana na nini mais kopusa na tant surtout le bateau ko tsango ele la makana na njili na rape moi na njili na koza pe même avis na ba mais totali ba paramètres wa mokonzi mususu akovanda boye atali ke batie matanga wapi ana njili. Avec tant de volonté na sous-estimé njilité. Mais peut-être vie il y a ba nzela ba makambo belé. Eza question il y a polémique té, eza question té que moni babylon so ezapé ya ka grave tant mususu na mutu alandi message à comprendre nango bien té. Akebe tapé lisolo na ndenge na ye. On se comprend. Il y a Roger déjà à Koufi. O etikali to le laver na biso na honneur akende na honneur oyo a mérité. Eza tozo la matanga te mission unité ezo sala net biso ba misusu oyo soki toloba ba pasi oto wana ngona mutema on s'en prend oyebiti donc misusu toko comparer pe ba pasi te oto wana ngo po eza pe na tina te mais ba to ba yebara ke toza choqué. Tout le kaka to kunda ya Roger na honneur oyo azo mérité. Donc vraiment moi mukena kokai ko phénomène la die sauvé. Souvenir nini yo za nango pona papa na biso Mundweri tant que confrère collègue na yo bo ndo travail na. Souvenir ya makasi ezali amemanga na nouvelle wenge. Puis souvenir mususu ya makasi yali songa la di esobe na sala ka mise en scène makasi na groupe nanga to na formé pe bana ba sa mise en scène grâce à Roger Vika. Et puis souvenir ya makasi susu ezali na joie na pièce oyo ya komi et comme yango et comme sanga makasi vedette
film oyo bato bele baloba amale mambwa ezali titre na ominiololo donc ça dit muta comment histoire wana eza ve Roger Vika wana bomona dernièrement na yo mpona bato nyonso mpona programme na bino oyo ya le 15 okoloba nini mpona ngo en tout cas mpona programme wana lokola bato bayebi tolela Roger Vika Congo mobimba congolais nyonso to oyo atalaki misala ya Roger asalaki oyebaki mundweri naloba mundweri parce que kombo ya scène ayebanaki nango mingi yango wana oyo to ayebaki mundweri vraiment tolakisa mpena mokolo wana tozangi moko oyo toyebaki mpe tolingaki mingi donc c'est ça quoi bisika nyonso to bakoloba na biso corps ekozala toya wana tolela vie na biso avec honneur donc c'est ça quoi. Merci. Merci. Voilà, balandi émission Malalaise comme vraiment na souka bino moboyo ki ba comédien ndenge ba lobby pour na makambo ya matanga ya président biso Mundweri o aza souté en tout cas ba mes condoléances na famille ya ba artiste mobimba na famille ya président biso Mundweri na ba fanatique nyonso ba linga ki pe président Mundweri biso pe na Congo Millennium to pesi ba mes condoléances en tout cas bino moboyo ki vraiment ndenge ba lobby en tout cas bana njil bana Congo mobimba place bunyo so bakolinga to lela président na biso Mundweri ezala matata te to pesa honneur ya suka en tout cas egosala bien na pesi bambote na bainyo so balandi émission oyo na pesi yanga bobo la koko bambote belé mère d'Estro Cadero Bella de Londres Izi Mayele wana moni vient na Ngwaize no o azo lelo azo fêter 60 ans na ye na kati ya Londres Ngwaize no bilonyo so joli kusala en tout cas bambote belé en tout cas mon boss Riki Dibenzi maman Jolie Dibenzi maman Nguli bino so bambote belé bino so bolingaka nata Malalaise en tout cas nata Malalaise na yeyo en tout cas à la prochaine beaucoup zo suite il y a matanga na biso bye.